Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Nous avons un ferme, vous savez la ferme et aussi ma petite grave. Ce n'est pas bien le but que nous avons paiement. Vous savez c'est quoi ya boyo koka. Ferme ne comme abo. O sundolo kimi potote. Place au kula bozo bona suke zo nzeta ka utume. E koti matiti. Kuna likolo. Ndeto loni pesi ba pondu. Wana moi c'est bon mais awa mobulu tozolinga tolalisa bamatiti oyo nyonso cratère eleka lisusu mpona tolona alobi biso nde mbamba kwa biso mpe kaka na bango bongo totika pe te yo tikeli mobali akendi mobali akolamba aoya te yo mvukaka ye kebana yo ali azobanga mwasi na ye mo ekuta lala eza te yo te moni ona comprendre te naotindila bana nga ayende alobi te akei mwasi na ye ayebi te keole fale tinekakiwana kuti mwasi nalingalande na fulu ndenge na yoki akasa kinote tisi kobo ya atendeni alingala na fulu wapi kota asala ka fulu kuna na bilanga na bango. OK. Le deuxième tour hein. Tour à bosser tout si ça qui te bien c'est qu'à 17 sacs. Tour au couteau, je sais pas. Hein. Ce tour bien ça 4 sacs. Attends. Et puis nous allons sur septembre. Bon, foutre là on va bien on va mettre la tour non on va ndam. Biye wana po mema nga ochikanga. Lobi? Tina douche sola masuba. Te mai tombola solo, te mai boma solo. Ah wali. Kolo balingala na te. Olo mama biba ko kanga. So asopi mai ndezo tombola solo. Makasi na biso mama. Bonjour. Tola muki na ferme. Tola la kiao. Hein? Sikunga la kio supola. Mama na njonga tina kota. Oh filenga. La kio supola. Ko so so toilette. Ah, maman a dit souka pour la xaba la vidéo toilette pardon. Eh? Non la qui ça bango. Et Sili. Oui? Ils ont les quartiers, ils ont les boules, ils ont dit rouge et kati. Na bien. Oui, bien, on sait là. Ah, tu appelles donc et pendant que tu dis plein na téléphone. Tina maman. Parce que maman a dit, on a fait. You maman, you maman. Wow, j'espère. Maman. Viens bouquer dengue. Oui.
un jour peut te rappeler pour te lier puis manga. Nana kutu. Na upo sana kutuna j'espère kama mbumane ya paipai wana paipai munene. Ah, kutu ba otayi ko sala fo za ka nde mbule ebeta matiti ebota. Uko kundeza mwa polele te. Ba oti ko sala. Bon ala kati ape basali. Dans son mbule ebeti matiti eboti. Ya ngala tika la kana immobilier. Immobilier ngoni. Immobilier so ezali. Ba bonne na ngai gérante na ngai tu na soki immobilier ezali. Bile bo répondre ngana. Oui, bah, puis au binateur. Oui, bah, binateur. La moula gande aux binateur aujourd'hui. Oh, bah, aujourd'hui, on s'est retrouvés. Hier, mais mal à mon abat, on a un somme. Blessing, ma so bête à l'ouquet, tu m'as so à bête. Quand les na ebisaki bino sikoyo toye kotala na matiti yango esati a la matiti oyo balonelinga na ferme moto omela makasa oyo tala ferme mobima baloni bamakasi oyo bino mo boyebi baso makasi oyo epesaka kwiti yango oyo ferme mobima mara trop siko balingi ninga pena ko mobenda bwe au nom de Jésus batongo bangoye j'espère yesu oloni ba titwa na bulni na loni te mutaloni te grâce oloni ona bulni grâce azate OK nakase ki yo répondre azate balobi mutaloni nga kiti kuna c'est pourquoi loni yango so ça a besoin commande grâce à ça oye sali commande atindelo na poto sans kotanga kombo ya eloko oyo makaya ya mabe bato bamela yango baloni linga ngo ferme mobimba sike lingo lobani ngala komi jamaïcaine baloni ngo ferme mobimba muto mela matito muto mela matito sala commande. Toujours vérifier qu'à ferme parce que tout ça là qui campagne dans mois de février fallait que zonga le quand aussi ça quitter tout ça qui a 1 hectare à pamba fallait que zonga ko banda ko continuer mais le que zo pesa biso ka passe ndé na lobi wana ko la tout ça na elapa yango tout ça ko étudier comment to ko ko sala pour na to bebisa ba bouture té donc c'est ça le problème. Bah, pondo bozomona elona makina mois de février yango ezala no jeune ekoloba kezana no na ba manioc na seti oyo ezala manioc na se kotango matiti etondi donc eza ka pasi donc soko besala na ona musala ya ba business mususu continue na yo kwa envier mutu osala bilanga te parce que za musala moko il faut penza ozala makasi makambo a faire mo eza matata tozongeli tomito bandosala lisusu bafufu siko na elanga nde eza matata parce que soki bolongoli ba nzeta pondo tobengi na kombo ya boutir na elanga eza pasi pona kolona yango siko eloko toza siko yona kosala ba étude comment tokoki kosala pona kolongola ba manioc na biso puis ba boutir et okeni wapi donc à suivre. Bonsoir la famille Mama Bijou na ye kaka ko présenter bino salon na biso ya sika na appartement oyo tobenga appartement numéro 1 bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna
En tout cas, tu salé les bino surprise, tu changer les bino bakiti normal, divan tu changer pe sala manger. Et pas la mission de musala, donc musala ezo kini nango malamu, maman Nadine umela. Otala salon na biso ndenge tu changer bakiti, tu changer les bino pe sala manger. Ndako bozo mona ezali chambre salon cuisine. Et comme pe 2 chambres salon cuisine. Bengangai au sala réservation à appartement numéro 1 au Kozala jamais d'ici. Merci.